Coucou, pas fidèle à la Reine Zinga TV. La Reine Zinga me met biso vraiment recette. Le long de toza côté vraiment ya makusa. La Reine Zinga me met biso recette ya loso. Recette o ya loso ekota kaka biloko bozomona ko bakisa na matungulu o na olakisa bino na okati lango ndembe ekota kapena na ndembe. Recette oyo tokosala lelo. Na yango tokozana bezo ya carotte misato. Après na ngulu. Sopo linga ngombe otie. Nga tie ngulu nanga fime. Après masango na oyo ndembe nanga bozomona ekota wana. Après na 3 kopo ya loso, kopo oya moke. Bon, sopo boza bato ebele kotia pe ata kopo ya minene ya loso. Après tokotiango na paprika oya ya sukali, paprika oya ezaka ya pilipili te, mais sopo liaka pilipili kotia pe oya pilipili, mais nga na tie ya pilipili te, na tie ya zuzi ya lokola sukali ya eza pilipili te. Après na kotiango su na basilico. Yo mto koyeba soko kotia sorte nini ya goût. Nga vraiment ekota ba goût vraiment mingi te, na matungulu nanga. Après na chorizo. Chorizo o boyebi chorizo bien papa portugais ezaka pe ebele chorizo yo ezaka malamu so pe côté ezali chorizo ezate kota ka magasin okomona kaka ba sorte pe ya ba chorizo ezaka nango ezaka ba sorte ebele okokino pe kotia comme tel okoki pe kotia salchicha mais salchicha ne mabe mo po epanzanaka même mingi bosoma ba sorte oyo o bozomona wana o pe na tie bio na photo. Yango sikoyo ekokota lelo vraiment na recette nanga oyo tokosaila bino o na kosaila bino kala mingi te bomona sikoyo ndenge nini Moulier Vencedora akosaila ngo bomwe déjà nzungu nanga déjà eza déjà préparé wana kala te bomona sikoyo ndenge nini la Reine Zinga osaila ngo na ko banana liboso na kokata biloko nanga mike na kati carotte nanga mike na kati matungulu mike na kati pe poireau nanga mike. Après son asisi ko kata nyonso na sokoli vraiment loso nanga malamu esenga pe pour ko sokola loso bien. Après tant to ko tiango na moto boko mona siko ndenge ni la Reine Zinga azo sala biloko na ye eza vraiment malamu mingi surtout pona bana na biso moto zaka vraiment tozo mona loko to saila bana te et pesa na biso pena moto passe pour biso to yebi ke biloko na biso eza lango ebele. Biso babiloko ezaka ebele tozala bapondu tozala madesu tozala babiloko ebele biso siko bana biso moko esala biso passe po biloko na biso baafricain bana balingaka kolia te yango siko Moulier Vencedora alobi non tika na lakisaka pe bamama oyo bazala mo baproblème na bandako mpona bana bango bana biloko baliaka eyebanaka te ekoma kaka bana poto baliaka te bana poto balingaka kolia te yango siko la Reine Zinga alobi te na ela bino biloko oyo nini bana baliaka na huile nanga pe omoni huile na bongisi déjà huile nanga wana marque mikolo ba huile mebungi na magasin to komo saila huile vraiment donc na ndenge moko ya kolengela mais mbala sima na koyela bino susu na biso batoliaka ba maki mingi bakalinga na koyela bino susu trick mususu ya kosala kokalinga maki sans huile kala mingi te totala no video oyo po émission na biso tosalaka ya anti stress ezo sunga vraiment tango sali biloko oyo moins stress ozalaki na côté ya biloko ya bana ekolongwa déjà moke yango na bolanda vraiment nde na so sala biloko nanga oyo bokozala vraiment décidé pe bokosepela na base na bandako bokosaila ngo bana tokutani su na deuxième numéro. Merci. Kata carotte na biso mike.
na biso tango pena mai mpela ya bio loso na biso pena malamu malamu. Yango biloko nanga nyonso na kati biloko nanga mike ndeka bozomona nasili kokata vraiment nyonso na bomoni ntango na okata na bandai kokata nini carotte nanga bomoni carotte nanga yango oyo matungulu yango oyo matungulu pena mingi te après chorizo loso na biso yango na sokoli yango deja malamu ngulu nanga pe afime na ndembe nanga après na masango nde bomona masango biloko nyonso oyo yango ekokota pena na recette nanga ya lelo biloko nyonso bozomona yango lelo la reine Nzinga Moulin Vencedora oyo akosalela biso lelo tokolia kitaka bana biso baza deja ya kosepela ke mama amemeli biso penza recette ya kitoko. Mama la reine Nzinga amemi recette ya kitoko boza deside bana nga nzungu na biso yango tokofongola lipuka na biso malamu tokobana na kotia huile na biso kotia pena huile mwa mingi mpona nde tokalinga na biloko toza nango huile eza vraiment mwa mingi. Huile na biso échauffé soki échauffé nsima kotie misuni na biso après tokotia mungwa ndenge ngombe nange eza fime bangombo ezaka fime nezaka na mwa mungwa botia mungwa ebele vema te totia mwa mungwa na biso après tokobalula paprika na biso paprika balula kotia muscade tokotia muscade na biso na kati mwa moke kaka moni po epesaka mwa goût. Après tokotia citrone fefa oyo eza ya citron mwa moke kaka po epesaka biloko goût la reine Nzinga ntangoka mwa moke epesaka kaka biloko mwa moke goût. Après tokobalola tu biloko na biso tokoza na patience ya trop patiente vraiment po biloko ebima malamu omoi nde ekomi oni sikoyo tokotia sikoyo chorizo na biso na kati tobwaka na kati après après tokosala tomate te tobwaka tomate na biso na kati
natie tomate na kati. Tomate na kati. Mama bobosana te batomate ata 3 mbuma tomate okati yango mike mike. 3 mbuma tomate okati mike mike obwaki na kati ya recette na biso oyo ya lelo. 3 mbuma ya tomate oyo ya mbuma okata yango mike mike kotia na recette na biso tozosala moni. Après tokotia carotte na biso, tokotia carotte omona tokobalola tokotia carotte mese tokobalola ngo malamu. Après tokotia susu matungulu na sima kotia carotte tokotia matungulu na biso. Boni bara nzinga boki matungulu na kati. Tokobaola ngo pena bien. Ouais, komoni matina matungulu langa na kati. Tokobaola ngo pena malamu. Nsenga peta ngozona mabiloko oyo. Faut baola ngo malamu po ezika te. Tokotia masango na biso na kati. Komoni correct na te masango. Nsenga te kobaola ngo ima malamu. Komoni après tokotia loso. Mona loso na biso malamu. Tokotia loso. Loso na biso pe nyombo moni nde na sili kotia loso. Na sopi loso nanga vema na kati. Moni tokobalola ngo vema bien. Moni loso na biso na tina na baloli. Sikoyo tokotia ndembe na biso. Tokosopa ngo na kati. Senga susu balola mama balola malamu vema balola ti ekosangana. Mama balola loso na malamu. Comment que loso na yo balola bien. Après tokotia mai tofiniki yango moi quelques minutes. Loso na biso pe mona ebeli quelques minutes. Na yango tokotia mai tokomi na biso na fin. Tokotia mai na biso sima pe loso ebeli. Ndenge na tiaki 3 kopo na ngai ya loso oyo ya mike wana. Nakotia sikoyo 6 kopo ya mai. Na biso na tanga dia mwa bakopo na ngai ya mai. Na calculer dia bakopo na ngai ya mai. Epesi lokola 6 kopo ya mai. Biso ebela. Bocha moto pena na se pena moto oya suka wana limero ya suka wana yango to olambila loso na biso to tika onka mwa quelques minutes to finika yango to zonga to nazongi soso na pona kolakisa bino ndenge loso nanga ebimi mama boza detite bana biso baza kosepela loso oyo vemeza ka guma kasi
soki po lingi ai ko tia ai na kati nga taki ai na nga na misui na nga comme te pe ko tia ai na yo pe soko bosa nini tina suka bo pe ko tia ai oniki ang malamu tie u baloli otika mwa quelques minutes wana loso na biso ebeli. Ok ba mama wana to kutani susu na suka nango pona kolakisa loso na biso ndenge nini ebimi. Merci. Ouais, omona loso na biso karate ezobela nani tika nkabo ya tika nkabo ti ezobela na moko sima na ngonde tokolongola loso na biso o servir papa o servir bana yo moko pe mama o servir pe papa tebi ke ba papa pe balambaka kamso papa kokuta mawapi atali recette na nzinga eza vraiment kitoko makasi loso ezaka gu makasi bao baliaka pilipili okoki mpe kotia pilipili ntango ka ozokalinga kaka misuni ozwi mpe pilipili na yo tie wana epesaka mpe bien mais ngani nasala yango mingimingi bana na prefere mpe natia pilipili te na kati mpona bana natia pilipili te natiaka yango nde pilipili oyo ya pouchere wana moke kaka oyo ya paprika oyo natiaka yango ka mwa moke osoko olekisi yango ekozala vraiment malamu te mpona bana biso.